Nzambe mokeli ya likolo na se na pe na biloko biso apambola bino na kombo kitoko oyo ezali likolo ya bakombo nyonso Yesu Kristo. Nazali kotondo Nzambe botondi mpo na libaku apesi ngai lelo mpo nakoka koyanola na motuna ya molandi to motuna ya auditeur moko. Nazali ko remercier moto mona mpo alingi azwa détail sur o mayeto koloba lelo etali adoration. Ezali wa bino ndeko Tito Nganda. Natombele bino boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Liloba li Nzambe elobi nini. Motuna ya auditeur to ya molande ezali boye. Nani esengeli azwa adoration? Nzambe mokeli to mwana wa ye Yesu Kristo. Nani esengeli tokumisa to adore? Nzambe mokeli to mwana wa ye Yesu Kristo. Po to yanola na motuna mona esengeli tokende na kati ya liloba ya Nzambe po totanga maye mwana ya Nzambe Yesu Kristo yeme ye moko alobaka na mwasi oyo babengi mo la femme samaritaine au sujet to concernant l'adoration. Ngai na komi buku oyo te, ezali Biblia, Nzambe ye moko aza auteur, mais esengeli tokende na kati ya liloba ya Nzambe toyoka na monoko ya Yesu Kristo ye moko maye akoloba concernant adoration. Nani esengeli akumisama? Nzambe mokeli to ye Yesu Kristo. Toke na évangile ya Jean chapitre 4. Jean 4 tokobanda kotanga à partir ya verset 20. Awa mwasi ya samaritain ye nazoloba la femme samaritaine batata na biso bakumisi likolo ya ngomba oyo yo ozoloba mpo na bino esika ya kokumisa ezali na Jérusalem. Verset 21 Yesu Kristo alobi mwasi ndima ngai tango eye oyo ekozala te likolo ya ngomba oyo to na Jérusalem nde bokokumisa tata. Yesu Kristo azomasoli kokumisa nani? Tata. Azoloba te bakumisa ye kokumisa tata. Verset 22 bozo kumisa eloko boyebi te. Biso tozo ko adore, tozo kumisa oyo toyebi po ete lobiko eutaka epa ba judéen. Verset 23 mais tango ezoya pe esili deja kokoma oyo bakumisi ya solo, baadorateur ya solo bakokumisa tata na elimu pe na bosolo po ete tata alukaka baadorateur oyo ya lolenge lona. Verset 24 Nzambe aza elimu, Nzambe aza moto te, Nzambe pe aza pe mwana ya moto te. Loka Nzambe aza elimu, moto akomona ye te, akosime na nzoto te. Voilà, Nzambe pe aza mwana ya moto te. Alors Jésus-Christ alobi na verset 24 Nzambe aza elimu et il faut oza na option mosusu te, lolenge se moko ya kokumisa tata eza bobe na elimu pe na bosolo. Et il faut que ceux qui l'adorent bao bazo kokumisa tata esengeli bakumisa ye ba adore ye na elimu pe na bosolo. Yesu Christ alobi bozali kokumisa eloko boyebi te. En tout cas nakanisi maye Yesu Christ alobi na femme samaritaine ezali ya solo mpo na bato ebele lelo. Mutu nyonso alingi kokumisa. Motuna oyo tozotuna ezali boy. Est-ce que tozo kokumisa correctement? Tokokumisa na ndenge esengeli? Est-ce que toyebi oyo tozo kokumisa, tozo adore lolenge nini etina nini?
Jésus-Christ alobi au sujet ya adoration akokumisa alobi que ngonga eye oyo ba adorateur ya solo les vrais adorateurs bakokumisa tata alobi te bakokumisa ye bakokumisa tata na elimu pe na bosolo na vérité ezali mwana nzambe Yesu Kristu yemei nde azoloba azoteya concernant adoration bato basusu bazokumisaka Jésus ye moko azoloba eloko mosusu bakumisa nde nani tata na elimu pe na bosolo Yesu Kristu alobi te ete ke ba adorateur ya solo ba vrai adorateur bakokumisa mwana na elimu pe na bosolo non alobi ndenge wana te alobi te ke bakumisa baadore mwana ye azali mwana me ye azoteya bakumisa nde tata oyo ye tata Yesu Kristu nani nzambe mokili alors contraire ya vrai ezali nini contraire ya vrai ezali faux par conséquent faux adorateur bango bakumisaka tata na elimu mpe na bosolo te moto nyonso oyo akumisaka tata na elimu mpe na bosolo te azali faux adorateur nga moto nakomi buku te Jésus Christ nazoloba faux adorateur bakumisaka Jésus soko yo okumisaka Jésus ozali parmi ya faux adorateur parce que Jésus Christ azoteya awa vrai adorateur bakumisaka nani bakumisa ye te bakumisa Jésus te vrai adorateur bazokumisa tata na elimu mpe na bosolo Yesu Kristo azolakisa bato azolakisa bato nzela ya malamu esika bato esenga bakende kokumisa nzambe tata bato bazokumisaka nde ezali confusion ezali mauvaise adresse Jésus Christ azali mauvaise adresse vraie adresse eza ya nzambe mokili yango Yesu Kristo azokotinda bato azoteya bato bakumisa tata na elimu mpe na bosolo faux adorateur bakumisaka basantu faux adorateur bakumisaka bato basusu to bikeko to eloko mosusu eloko nini ozokumisa nani esengeli okumisa Jésus Christ alobi ke kokumisa koadore tokoadore nde tata tokokumisa tokoadore mwana te Jésus Christ azali mwana nde azoteya awa azoteya abike tokumisa tata na ye na elimu mpe na bosolo soko yo okumisaka mwana oza na kati ya confusion so okumisaka eloko mosusu oza na kati ya confusion nzambe yeme ye moko nde azomerite adoration moto mosusu te eloko mosusu te lolenge nini yo kokumisa tata Yesu Kristo alobi na elimu mpe na bosolo okokumisa tata te na babuji okokumisa tata nzambe te na hotel osali hotel obinde yango wana to na botangaka bibilia yango nde ozokumisa tata non eza te ozokumisa tata na banzembo yo koyema na banzembo na yo me eza te yango nde ozokumisa tata okokumisa tata lolenge nini na elimu mpe na bosolo en esprit et en vérité awa en esprit en vérité ezali figure moko ya rhétorique ebiangami india 10 elingi oloba kombo mibale eza utilisé mpona même une seule signification esprit ezali kombo vérité mpe ezali non donc kombo comme double nom eza utilisé awa mpona kosouligner doublement ke ezali spirituellement vrai ou vraiment spirituel eza ya elimu. Le Père demande ezali tatande azo senga Jésus-Christ azo abi tatande azo senga ezate ke mwana nde azo senga non ce n'est pas le fils qui demande mais c'est le Père qui demande. Le Père demande tata nzambe azo senga na adorateur ya solo un vrai adorateur kokumisa ye tata na elimu mpe na bosolo. Soki tokoki ko découvrir c'est que adorer nzambe na elimu alors tokoyeba lolenge nini tokokumisa penza na ndenge ya solo
il ne s'agit pas de ce que oh biso toto kanisa. Mais oyo liloba ya nzambe ezoloba. Liloba ya nzambe elobi nini? Makanisi ndenge na ndenge ememami na christianisme. Que souvent ezali difficile même pendant bato mususu to ba érudit biblique ba ça la distinction entre o eloko ezali authentique na eloko ezali contrefait. Eloko ya lokuta ya contrefaçon. En d'autres mots, ezali difficile à séparer vrai christianisme de na religion. Religion ezali eloko nini? Religion ezali eloko moto a introduire. À cause de moi, bosembo muke, ayene makamone musu ati na kati. Tozana ba religion ebele na kati ya soi-disant christianisme. Kasi, vrai christianisme, ezata na moi eteni mokete ya religion. À moins que, yoyeba différence entre religion na christianisme. Kozala vraiment, au risque, ozala confondu. Christianisme en résumé zanine eza oyo nzambe mokeli asali na kati ya Kristo tango asekusi Yesu Kristo na bawa. Christianisme ezali Christ en vous, Christ na kati na yo elikia ya kembo. Biblia ezote yake nzambe aza elimu esengeli tokumisa ye nzambe waza elimu tokumisa na elimu pe na bosolo. Yesu Kristo ayebisaki bosolo oyo vérité oyo tango aza kolobela mwasi wana la femme samaritaine. Yesu Kristo ateya mokolo moko te na bayekoli baete yende esengeli bakumisa yende esengeli baadore. Yesu Kristo ateya ndenge wana te. Awa na Jean chapitre 4 verset 20 mwasi wana la samaritaine alobi na Yesu batata na biso baza kokumisa likolo ya ngomba oyo yo zoloba ete mpona bino esika ya kokumisa eza na Jérusalem. Yesu Kristo azongisile yano na verset 21 mwasi ndima ngai ngonga eye ekozala awa te meme likolo ya ngomba oyo zoloba wana na ngomba oyo meme na Jérusalem yango nde bakoadore tata. Yesu Kristo abete bakoadore mwana Yesu non azoloba tata nde nani? Tata ya Yesu Kristo nzambe mokeli. Kokumisa ezali ko se glorifier en Christ Jésus mpona oyo nzambe asali. Ezali te mpona oyo makambo oyo biso na bino tosali na musuli na biso. Nzambe nde akokisi makambo en Christ tango asekuse na bawa amatisi likolo. Tokokende na évangile ya Marc. Tokende na évangile ya Marc parce que évangile ya Marc ezoyebisa biso exemple ya adoration vaine oyo ezanga ntina. Donc na adoration vaine eza na évangile ya Marc. Tokende na Marc chapitre 7 tokotanga verset 5 à 9. Bafarisien na bascribe batuni Yesu Kristo mpona nini bayekoli bayo bango balandaka tradition ya bakulutu te baancien kasi bango baliaka biloko bya bango sans que basukula maboko na bango maboko donc bazwa de main impure. Verset 6 Yesu Kristo alobi na bango ba hypocrite. Isaïe, donc prophète Isaïe a prophétisé à ça qui prophétie bien l'icône abino. Pour être komami. Peuple oyo bazako honneur bazako kumisanga bobe na mbebo. Kasi motema na bango ezali musika nangai. C'est en vain qu'il m'honore. Bazako honorenga en vain. Na bo pesaka mibeko ya bato. Verset 8. Bozali ko abandonner bozotika commandement ya nzambe po ete bobomba ba tradition ya bato.
Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Je sais malelo, bato bazo rejeté, bazo abandonné parole de Dieu, bazo préféré basa au songolo pakala lobby. Songolo pakala lobby, comme ça Jésus. Oh, bazo adorer Jésus. Bazo mon père ça solo, bazo tala ma comité pour pas vérifier pour la bango moko. C'est une adoration vaine. Adorer Jésus, c'est adorer en vain. Il y a ici bango sur le verset 9. Bozako anéantir mobeko commandement en Zambie pona ko bomba tradition na bino. Bato bazo préférer tradition que liloba en Zambie. Alors, ils allaient sortir adoration nini wana. Une adoration vaine. Tant yo zo ko observer ko bomba belle tradition ya bato. Gule que liloba en Zambie, ils allaient gestement ko vide. Et là comme ka malonge za wana te. Tokene na buku ya Romains, chapitre 1. Romains, chapitre 1. Tokotanga verset 25. Baoyo, zali bato. O babongo li ba changer bosolo vérité ya Nzambe na lokuta. Lilo ba Nzambe eza vérité. Bato ba changer vérité ya lilo ba Nzambe, ba vérité ya Nzambe na lokuta. Et alors, basa nini? Ba kumisi pe ba servir ekelamu au lieu ya mokeli. Ou azali béni éternellement. Amen. Jésus Christ aza mokelité. Azali ekelamu ya Nzambe. Alors, Jésus Christ a outi ko ebisa la femme samaritaine. Ba kumisa nde mokeli na bosolo na elimu pe na bosolo. Alors, batonde ba changer vérité en Nzambe na lokuta. Alors, ba adorer nini? Ba adorer pe ba servir ekelamu. Jésus Christ a ekelamu tant ozo adorer. O changer vérité en Nzambe na lokuta. C'est une adoration vaine. Jésus Christ a ekelamu. Jésus Christ a botamaka azake na ibandila. Botamaki. Akoli lokola bana banso. Bakangie, babetie, babumie, babaki na babaki babumie na nzete, bakundamaka mikolo misato, na butu misato. Nzambe o akeli likolo na se na nguya na nda sekusi Yesu Kristo na bawa. Pe avande se na loboko na mobali. Tango na zolo basiko Yesu Kristo azali wapi? Nzambe azana ngbende na bokondi avandi na loboko na mobali, mwana na Yesu Kristo avandi. Pona ni boza na confusion. Et mais mwana alobi bakumisa ne tata na ye, alobi te bakumisa ye. Alors, bato ba changer vérité en Nzambe na lokuta. Tokumisa Jésus. Jésus azaki na bomwe ateite ke bakumisa ye. Alors, soko yozo kumisa Jésus. Ozalaka na ezaleli wana tika yango kumisa Nzambe na elimu pe na bosolo. Tant ozo continuer ko kumisa ko adorer Jésus, c'est une adoration vaine. Jésus-Christ a te yango te. Adoration vaine. Et banda ko existé depuis très longtemps. Bana Israël, baza ko s'éloigner, bazo abandonner Nzambe, bazo kana servir ba faux Dieu. Chaque fois que bazo salango, bazaki ko za ba komi ba esclave, bazaki ko opprimer bango, bazo nyokola bango. Tango soko ba yebi ke bazalaki ko kumisa faux Dieu, bazo sala lisumu, bazongi pa Nzambe, ba yebisi Nzambe totika kiyo tozo kumisa banzambe mususu limbisa biso bazonge pa Nzambe. Nzambe aza fidèle juste, aza ko pardonner bango, Nzambe aza ko délivrer bango na oppression na bango, pe ko pesa bango kimia pe. Zabulu ye alingaka toujours azala adorer na place ya Nzambe ya solo. Asalaka nyonso na pouvoir na ye pana ko empêcher, pana ko pekisa bato ba adorer véritablement Nzambe ya solo. Ce qui a coquille, qu'on se fait adorer na place Nzambe ya solo, il y a que ça la nyonso peut être adoration et que n'est pas ya moto mususu to eloko mususu. De yanga salaka. Ce que y a ko zwangote, yabi beaucoup message Jésus. A dévier ngokuna. Po bino bozo moto azokumisa Jésus azala bénité, azwa ma bénicité. Ma bénicité ezali bo bele tango yo zoko adorer Nzambe ya solo. Mwana te, mwana ate ya mokolo moko take ba adorer ye. Soko yo adoraka Jésus, tika yango ezali sumu.
eza adoration vaine. Parce que moi na nzambe ye moko alobi ke tokumisa nde tata alobi te bakumisa ye. Mais yo tingami kokumisa Jésus pendant que Jésus alakisi yo nzela. Yo tiki nzela Jésus Christ alakisi ke n'est pas tata ozo ke n'est pas mwana. Mais c'est une confusion. Tokumisa nzambe mokili en esprit en vérité. Zabulu ko adorer pardon Zabulu na ba esprit diabolique na nyonso etingami na yango c'est adorer en vain. Zabulu ye moko Satan amekaki qui a persuadé a convaincu Jésus-Christ ye moko akumisa ye en vain. Ya linga que Jésus-Christ a adoré en vain. Jésus-Christ a yebi que seul Dieu le créateur a mérité adoration. Zabulute parce que adoration est la makawobel entre Nzambe et Sol na Zabulu. Ils entendent qu'entre Nzambe et Jésus. Non, c'est entre Dieu le créateur et le diable. Toqué dans l'évangile à Matthieu, chapitre 4. Matthieu 4, tout le temps verset 8 et 9. Zabulu a même Jésus-Christ sous Nangomba est très élevé. À l'akisie ba royaume nyonso ya mokili pe na kembo na yango pe alobi na ye na kopesa yo manso mai soko yo fukami pe okumisinga ozomona adoration wa Zabulu azolinga teke nzambe asola kumisama ya linginde bakumisa akei pa ya mwana ya nzambe po amema mwana nzambe asala adoration en vain. Verset 10, Jésus-Christ a zongisi yano. Retire-toi, Satan. Longwa Satan. Po ete ekomami. Okokumisa bobele, okokumisa mokonzi. Nzambe na yo. Oko servi bobele, yeme, yemoko. Voilà. Jésus-Christ a kenek azaki tenté na diable. Diable a yebi. Azape na occasion a tenté nzambe ya solo. Mais quand on tente moi en Nzambe pour être à séduire à memaye à adorer en vain. Mais moi na ayebi di loba Nzambe ayebi siye okumisa bobele mokonzi Nzambe na yo ye mokonde oko servir. Nzambe à cause de tenté par le mal, il ne peut pas être tenté par les diables. Mais Jésus-Christ a été tenté par les diables. Tout tu comme nango. Victoire à monene ya Zabulu et quoi que ça soki ye a même à quoi que même Jésus-Christ a adoré. Donc la plus grande victoire pour les diables aurait été que Jésus l'adore. En tant qu'être humain bateau. Tozali bobele na deux alternatives d'adoration et deux seulement. Soit yo ozokumisa nzambe ya solo, soit ozokumisa Zabulu. Et là comment nini sika ya milieu ezalité ya katikati. Toza obela ba alternative mibale. Soit yo ozokumisa nzambe ya solo, il faut payer ba pe comment osala ngo, soit ozokumisa Zabulu. Soit que ozokumisa nzambe ya solo na esprit, alors tozo se glorifier en Christ Jésus. Tozo tia confiance à biso te na musuni. Ce qui makambo mazali o eza nzinga na biso eza molili et que société na biso ezomonisa que situation ezali pire que jamais. Bon, ne vous en faites pas, hein? Et sengeli s'appuyer sur bilakato promesse ya Nzambe et sengeli okumisa bobele Nzambe ya solo na elimu pe na bosolo. Et loko ya malamu te okoyi kozwa soki yo oza ko adorer Zabulu te loko mosusu ke ko adorer vrai Dieu okozala ko malonga so olingo zwa mabenisi olingo zwa makambo ya malamu kumisa Nzambe ya solo. Na Apocalypse 19 verset 20 et babi nyama la bête fut prise na ye faux prophète wazalaki kosala bikelamu ba miracle ba prodige pona ko asalaki yango pona nini pona ko séduire ba oyo bazalaki nini
ils étaient pris à la marque de la bête et adorer son image. Bah, comme ça, image, il y a bête. Ça, c'est les diables. Bah, on sont imballés. Bah, Boakamaki, vivant. Dans le temps ardent, il y a feu. Destruction en l'olenge loye. Et quoi que vous allez éviter. Ce qui biso, toujours adorer Nzambe ya solo. Non Jésus. Biso adoration, il faut que toi adorer seul, le seul vrai Dieu en esprit, en vérité, et non Jésus. Apocalypse 22, verset 9. Mais ici, ngai, garde-toi de le faire comme ça la ngote. Pour que nous compagnon à service. Et paye à bandekono ba prophète. Na ba oyo, ba zobomba lelo ba ya buku oyo. Kumisa Jésus. Non. Alors bien on a adore qui? Adore Dieu. Adorer Nzambe. Alors bien adorer Jésus. Il n'est pas dit adore Jésus, mais adore Dieu. Et Seigneur ko adorer nani? Nzambe mokili. Longeni ni biso kumisa Nzambe na elimu. Soki to botama sikate na elimu Nzambe. Eza possible te. Soki to botama asika, to tondami na nguya elimu santu. To koki ko adorer Nzambe o solo, non Jésus. To kumisa Nzambe solo na elimu pe na bosolo. Et pona ko adorer na elimu, e sengeli to opérer manifestation moko ya elimu santu. Manifestation se moko ya elimu santu oyo. Et kolingisa yonde komasi de kombali ou adorer Nzambe na elimu pe na bosolo za ko parler en langue. Moto azo parler en langue ya lobaka na batute kasi na Nzambe mokili. Tant ozo kumisa Nzambe mokili na bu parlaka en langue ozo koloba na Nzambe mokili. Nani esengeli azwa adoration? Ezali Nzambe mokili to mwana waye Yesu Kristo. Mwana ya Nzambe Yesu Kristo alobina mwasi oyo ya Samaritain, la femme samaritaine kengonga eye. Et s'il déjà comment ba vrai adorateur ba kokumisa tata na elimu pe na bosolo. Po ete tata ya lukaka ba adorateur o ya ndenge wana. Ba vrai adorateur ba kumisa ka tata na elimu pe na bosolo. Po tata ya lukaka asengaka ba adorateur ba kumisa ka lolenge lona. Ba faux adorateur ba kumisa ka Jésus. Ba kumisa ka ba santu. Bakumisaka biloko misusu. Yesu Kristu ateya mokolo moko te na baekoli baete bakumisa ye. Non. Kasi ateya bango bakumisa tata na elimu pe na bosolo. Nzambe aza elimu. Et il faut que baoyo bazokumisa ye bakumisa ye na elimu pe na bosolo. Na tina wana kozala te o faire partie kolinga aux ala parmi ya ba faux adorateur ba kumisaka tata na elimu pe na bosolo te ba faux adorateur bango ba adoraka Jésus longwa kuna zonga epa Nzambe ya solo adoration avec ne pas tata Nzambe c'est moko na bokumisaka na elimu pe na bosolo Nzambe o azali tata na biso mokeli ya likolo na se tata Yesu Kristu abenisa bino banso na kombo ya elonga ya mwana wa ye Yesu Kristu.